Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir, et si que les hommes partout dans le monde, voilà. Et ça, BBC Mpoi TV, kota aimer, partager et pourquoi pas qu'on s'abonne. Ceux qui n'ont s'abonné, s'il te plaît, ndeko moi si ton ndeko mobali, qu'on zapete ou qu'on zala jaja tout déci, voilà. Je crois que ça fait un bail, il y a 2 jours, hein, depuis tout ça, il y a moi, Nabiso, nièce Nabiso, cousine Nabiso, petite sœur, grande sœur, et voilà, Alexandra, moi, Biso, que non, Akufaki na Canada, Liwana est vraiment bougé monde. Liwana est vraiment bougé monde. Alors, on a présenté mes condoléances à la famille, et puis, na communauté, congolaise et puis pourquoi pas dans le monde entier parce que Likamboya Alexandra est bougé monde entier chose grave bande connaît toujours landa de bouche à l'oreille ba life fango ko matako kita ba lobi park wana Alexandra a comme on dirait ce qui 6e personne ou encore 6e africain a kufi na park wana et bembe kaka ya Alexandre nde et monani o nyonso etikala ko monana te wana nga na pesi confirmation te na yoki kaka na ba live batu bazo matana ba live batu bavanda na ba Canada bazo donc c'est-à-dire que non ba version eza ebele alors ce qui nga na koloba na sens que non na yoki na koya ko confirmer ngote parce que liwa yango muto ayebi kaka liwa ya mwana ngo ezaka nzambe na ye moko mwana ngo ndenge ye akufi wana ou encore na batu soki babomaki yeso pe ndenge ni eyebi ka bango là tozo sala kaka ba échappatoire et mataki kitaki mais la personne elle est partie ya mutu yande yango wana ke non mutu asaki que non nani na park wana aza 6e africain oyo akufi place wana mais yaye ebembe e monani. C'est-à-dire que non, lorsque Nayoki Bongo, je me suis dit dans le but, c'est-à-dire que tant que maman ya nani Alexandra a lancé qui déjà message alerte wana, c'était monde entier ba life et ça dit que non Canada et yo kasoni wana. Ceux qui vont comprendre bien, ceux qui ba nani communauté congolaise ezalaki na park wana te ndenge bakendaki 2e jour pona kokende koluka Alexandra wana soki bakendaka 2e jour wana te bandeko ebemba na pe lingolika inaperçu botala jeo basalaki bango ka wana babimisi ebembe kote mususu et voilà ka ndenge kendaki wana. Alors ngana za na mingi ya koloba biso toza batu o to fréquentaka église la parole de Dieu nous dit ezala na circonstance nyonso to ebaka kozongisa lokumu epa ya Nzambe que l'âme de notre fille se repose en paix et on koloba Nzambe asimba ka mutema ya mama na ye asimba vraiment ka mutema ya mama na ye ya kolobeze belé na eli likambo Alexandre te je crois na okyo ya taba 12h na likambo Alexandre na saka analyse qui a été à 20 minutes. Je ne bavarder trop sur ça parce que la personne elle est déjà partie. Atabato ça la live et mataki qui c'est déjà na mon on dirait bazo West Time na bango ou encore ezaka ke no ba kotsa bambongo na ba chaîne na bango. Mais à la logique eloko moko ezo ça la passe au boki ata ko ça ilango susu analyse te. Plus bo ça la analyse c'est plus maman na e azo je sais pas. Alors yango bomona ki ata to lancer loko to tala mate to tala manabiso te yango na bano zoka ba live na chaîne nga kuna na zota ata 100 personnes batala nga famille bota bosunga kako bosunga ka pe mama BBC ata na che émission mususu botale linga be mo emele ngai atoza busy na ndako cheka ka ele kaka yo kuno zo sokola basani ozolamba bosungi pe ka mama BBC bongoko
La grande famille. Donc, ce n'est pas que l'eau mususu. Botala na bino te. Bino bolingi kaka. Maman na biso Poutine de l'écriture. Bino bongo na maman BBC. Non, tous appellent la vision aigle quoi. Voilà. La grande famille, je crois, voilà, c'est juste parenthèse, mouké fongola ki. Ceux qui te koloba tokota na lisolo na biso, je crois, bon mon titre nanga, bon mon pe photo ya miniature là, toujours mon artiste comédien, toujours nage kaka na kati ya monde wana parce que ba ba touté. Tout moni na moni wana na photo na tché telesi na tché bijou na tché pe linda. Bon tout na mama BBC problème nini bandeko ah to ça l'émission, to ça l'analyse, bo bi pe mama BBC ninga kindaka nango. Voilà. Total qui lobby déjà 12e épisode na biso ya traumatisme bandeko Poutine de l'écriture. Félicitations à toi. Hey, les 12. Joyeux anniversaire à notre Poutine de l'écriture. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Poutine. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Poutine. Happy birthday to you. Pipipi, hooray. Botama et l'amour. Botama et l'amour, Poutine. Botama et l'amour. Oui. Voilà, bah, joyeux anniversaire à Poutine de l'écriture. Oeza Belvi Kandila Patrona. Alors, Ticket Nzambe Nabiso a continué toujours na combattre là. Yo Nzamba a continué toujours na protéger. Yo Nzamba a continué toujours na bomba yo na katia makila na ye. Nzamba a continué toujours na inspirer yo. Nzamba a continué au peso makasi ya évangile ozo sala na côté ya côté ya nani ya côté ya comédie quoi Tokyo le babongo voilà. Alors Nzamba continue toujours na kobundela abattre donc prière nanga ezake non Nzambe donc abakisi la yo lisusu mikolo ya C parce que tu es utile dans la société, tu es vraiment utile. Alors Nzambe a continué na kobundela yo, Nzamba continue na ko confondre ba ini na yo, Nzamba continue na ko pesa ba o bazo linga yo wana a continue donc a pesa bango ka mutema na ya ko linga yo ozala déjà o umela et Nzambe a kolongola yo na sermo yo te na humiliation parce que tu es sa servante. Alors toutes de bonnes choses, profite bien de ta journée quoi. Voilà. La grande famille tokangi sikoyo, tokoti sikoyo na lisolo na biso. Na yebisa ki bino na lobi ke non na bane déjà ko lancer. Alors moi j'ai compris, na comprendre kaka ya koloba ke li kambango ya Alexandre A. Na juste ki kaka 3 vidéos ya batu. Batu o ba sali ba vidéo ba souhaiter joyeux anniversaire na Poutine. Na juste ki 3 ceux qui 4 famille libota posé belé au bolandaka mama BBC bozangi so na tête na répertoire nanga boza plus de 100 na kati ya répertoire nanga mais en tout cas 4 nde basali nini basali vidéo batindelinga pona Poutine. Or na yebisa ki bino na lancer ki message ata ba 4 jours na lobi ke non oyo azana besoin sali vidéo na souhaiter joyeux anniversaire à tindelinga na ko lancer ngo na moni soki 4. Alors je vite compris ya koloba ke non bato baza plus na makambo ya Alexandra. Voilà. Merci na bandeko nyonso bazo continuer toujours na okomela biso na ba o baza ko benga biso voilà. Bandeko tokota na lisolo na biso. 12e épisode ya traumatisme. Wa! Bandeko nazana no embryer na minute na likambo ngo ya 12e épisode c'était grave. Nengana sa elango analyse mais na taliba life bazo tala biso te lelo botala ta mama BBC lelo déjà les 12. Botala ta maman BBC bandeko. Vous savez quoi? Non. Na okata ba parti. Bomoni nani na tableau ya étoile. Tango bakoti na gesho ipa ya Tirbo. Tala le ya ndenga bimaki. Tango makamunyo Nzambe na ngai fono ebanjo pesa ngai supasi bwendeni. Komi kokata kata wa Nzambe na ngai. Tangu gesho akoti na étoile na ndako ya Tirbo mwana tango abimaki Priscilla tango abimaki nde place ope gesho akimaki bandeko. Donc na tableau wana
Et loko yo na sepela kinango et l'elisinga na maya miso. C'était lorsque Étoile a kepa Leia. Alongoli na abani na wana kolongola sapatu. Donc sapatu ko aoloba bien te bakande se le kina minute faut kolongola na sapatu. Non, cette dame là, Étoile Oumela. A kepa Leia na salio nini. Moi na salio bandeko. Na lelaki ya maya miso. Bon, imaginez sikoyo, eza Étoile place wana. Mais non, cette dame là, Oumela. Alors bien, yo ça na problème te. Moutoua ça vraiment na problème eza Turbo. Oh! Tango eko kende pas Turbo. Nenga tindika ki Turbo 2 fois. Ah, j'avais aimé. Turbo, tayi Turbo ndingazo na kobeto na osala maboza mosi ya mutu mais non batoyo Turbo na nani na Étoile ba jouer qui place na ki toko peza ba kota ki na personnage Étoile abimi boya ke pa Turbo ti atindi ki Turbo ti Turbo pe ko zo tale autant donc façon ka Turbo a telemaki donc bandeko on dirait vérité na vérité ya makambo meza film tableau wana bazui peza 100% tableau wana ki toko makasi. Oh non, bandeko. Si quoi est l'eau nga nazo comprendre te. Non trouvant ngo louche. Étoile, il fallait pas ayebisa papa Serge ya koloba que na banda okanisa ke non yondo sala ki mwana boye nso keza yote eza Leia. Si quoi Bellevue ke na biso mabe. Donc o balola biso nza so balola fufu. Hey, pardon. Façon sakani na biso Bellevue. Apesi biso image à Leia. Alongoli Leia apesi biso image à papa Serge. Na minute ote ezongi lisusu Leia. Après ce qu'on ngala bana loba nanga peut-être ça que non compagnie za ya Leia na nani na papa Serge. Attendons voir Lelo. Parce que tant Leia tant papa Serge na fona lobaka que non mission accomplie. Ezaki mission ni. Tangu sikoyo mwana ngo tangu déjà basi ba nani koloba kombo wana tangu ba baby si Priscille ayele pa Étoile tangu amoni papa Serge azolela akangami mama Étoile papa Serge asali kaka boki okende donc abane su ko kipe penza pe Priscille makasi te lokola avant ba baby sa Priscille total nanu lelo Étoile akokufa je vous dis kopo Serge Paza papa Serge Paza bon na yebite bandeko ngai mayele nange suki nanu awa na mayele Bellevue bino bokomelanga na ba commentaire c'est-à-dire que non traumatisme j'ai aimé na place ya papa Alain lorsque bakeko fans out bakeko yeba ke non banoko ya Bellevue bafongoli bakene na rapport kuna banoko ya Bellevue bafongoli ya koloba ke non Bellevue tala nani parcours nezaki boye ba violaka ye voilà hey moi c'est à Patrick ayebaki ke non lokolo eza bongo et puis Bellevue azo libéré te na chambre priska kozonga na ndako na likambo lisusu ya viol bayebaki ke non libala ngo pe kosila un message Bellevue a pesi na mibali na ba famille ya koloba que ce que moi si mobali akutani na moi si peut-être ba viola yi ayebisa yote ou ko découvrir rango après il n'est pas dit que non ce ko découvrir rango après il faut bengana ye parce que abomba yo il faut kota non na disolo wana okoti non okino mutema pasi wana ya koloba que non ce que za kinga ne basali kinga bo na okipe koloba ngo parce que na okipe koloba ngo te parce que zelo moko ya soni bato ebele babomba ka likambo wana tango bazo bomba ngo ndezo ronger bango na kati. Et le message c'était quoi? Et pas papa Serge a bengani Bellevue. Par contre alobia ko mema Bellevue basala nini ba aider. C'est un message fort na communauté ou encore na batu kaka ya koloba bato mokili ya koloba keno okikuta na fille moko o ba violai. Elle a encore droit de refaire sa vie. Yes. Et puis elle a encore droit d'être considérée comme toute femme.
okutani na kaya bongo obenga na mutu te façon ezebele okosunga ye. Donc na sepelaki na geste ya papa Serge et j'avais vite compris que non c'était un message au Belleville à lancer dans le monde entier ou encore na bato mokili ya koloba que non basi bazé belé ou baza violé ba koma na traumatisme siko so okutani na kaya bongo okozoye suso oboma ye to kosala nini sunga ye. C'était un message très fort ou encore c'est un message très fort. Alors pendant que je tante sur nobina banda koloba na selo donc depuis 10e ata 9e épisode na lobeli makambo te na lobika mu question na bina loba na aussi ça ba air na nga nyonso ya émission ona yelaki mais je crois que na 6 heures na zonga lisusu parce que 12e épisode eza épisode moko oyo soko zalaka mutu te autourna ba film ou bien encore osala buzobe belé. Et comme tu dois prendre conscience. Na lobi bongo poani, bota la côté à Mama Top yanga nyazaki na problème te. Mama Top ayepe ko find out keno ezaki ba coquette na banande ba sala ki keno nani batinda mutu ba kende ko violer nani Belleville. Siko nzambe asala ka makambu na ye na ndenge moko boye. Maintenant moi je me demande et loko wana bozo kana bino mono bozo na nota ya ko réfléchir façon Belleville a kena makambo et bande raisonnement ou encore inspiration moi sur nzambeka suspect mususu bazo mona suspect mususu batu bati delinga message babi mama BBC na mona suspect ya oyo a viola Belleville et que za la vini ngana lobi bongo te batu kaka ne to réfléchir parce que Belleville façon azo kene na biso tozo donc tozo komate ya koloba keno to kanga Belleville na film mais tozo kanga ete donc azo bima biso na maboko on dirait mbisi on mbisi ninga zalaka muselu de bongo Belleville azo bima biso to kanga penza e bien te moko komelinga ma BBC c'est comme si Vini aza suspect moko boye tala azaka je sais pas wana ezanga ité pobino bozala kaka kalba bobanjo komana ba commentaire bikomila to mi tuna kaka parce que façon makambo ngo ezo kende Belleville azo balola biso penza na nzungu. Alors c'est au moins ça. Mama Top ya bengani banani ba coquette pembeni na ye. Et Patrick peut andimi que non, papa allait à sa nini, à sunga Belleville. Ba memaye na banani ba nini ba social nini ba banda ko nini yepo ba bimse qui voit wana. Ça se traite. Eza message batindeli bino, eza leçon ya koloba ke no traumatisme, ya le niveau ya ba viol wana ba traita kango, traumatisme ba traita kango kaka bandeko. Bref na kangi parenthèse. Oso na bina bana makambo ya Belleville ba film makambo ezebele tableau ya nani susu na lobite ya na osepela pe na G ya Laetitia Mwamba pe G na yazo kenango bien tandinga odongola misu donc a makambo ese India wa ya donc siko zota ka ya na ye e India toke wapi le ya ti wa eko bimisa un message très fort que j'avais encore beaucoup aimé alobi oza oza na problème à kobota oebite ke no kobota na soko zaki bien na mwana weko badeko bato belé bazaka na ignorance ya likambo yo okoza oza na kati ya ndako zobota te vous savez quoi les azola ki sa mwana bolingo mais za bolingo ya flatterie nzambe pe likola mona yango la Bible nous dit notre Dieu c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Tout ce que les abandonnés ko sala wana ezaki na sincérité te ezaki hypocrisie mais nzambe na abandonnés ko sonde na kati na ayebiye atala lobi yo na opeso mwana te tiombo ayebisie na sima mwana osoki ozala ki bien nzambe ninga funguelo ba porte bandeko naza un témoignage vivant ya master moko boy naza ne kana vie na biso azana libala vanda plus de 8 ans abota ate. Mais elle gardait na kati ya ndako na ye mwana ya grand frère na ye akufa atika mwana na soki na 2 ans ya zwa mwana wana ti mwana ye kokomisa soki 17 bataba 13 ans 14 ans nzamba pambola ye na mwana moko ya mwasi esuki wana te mbala moko nzamba yesu kopesa mapasa bandeko
Et un message moko Belleville peut a lancé place à travers Tirbo et Lokwalubaki. Et ça peut karaté que nous venons na kati ndako nous obotate, aux appels na moi na mon côté za la paix à mobile ya zate. Lukata église, un orphelin. Pe sakayata mabonza chaque dimanche. Sombela ta zoka charge ata ya kenon ya nani rentrée scolaire au sombele sapato au sombeli uniforme au kotikeli nzamba au fomo la yo pa porte. Les gens sont plus inspirés na mutema mabe. Yango zomona ba ma pamboli ezo kangama. Tozo fréquenter église, tozo zoa eloko to lukate. Total mitema. Total mitema. Tirboa beta kiango kitoko. Ba bazana matoya koyoka, ba yoka. Je suis déjà 20 minutes na makambo yo ya film à traumatisme. Ah, na kangi dans une parenthèse. Toke na lisolo na mimile bino awa. Bandeko bomoni titre, bomoni pe photo ya miniature, bandeko na biso misato wana. Je crois c'était 2 jours passés on a ça qui émission tout le monde qui linda zo tourner film na nani na Belleville télévision. Na osala analyse boko melanga te ke non mama BBC bois ki sa kaka non eza ko bois ki sa te. Je vais juste na refaire réfléchir bato na zo ki sa bato na sens. Tout le monde a télé si tout le monde a pardon et a bijoux et voilà. Télé c'est abima pour na koloba ke non nani si la boy et voilà azaka kana nani na pulaye. Bandeko vidéo oyo bimi avant-hier ya Linda aza ko tourner na Belleville télévision. Masaki basi ba boy bijouté. Bijou na SBT. Télé sipe abima. Non. Ce qui ngai sila na ko tia bijou pembeni na ngai te. Toza ouais. Nga nazoloba ezate ke noto ki mutema pasi ceux qui bazu bijou. Non. Parce que tout le monde qui coûte ta utilité na na Belleville télévision te. Et oui donc ce qu'elle était utile. Bon, baloba ke no mutu nyonso aza mal nécessaire. Mais lorsque Belleville perd la coachée na ba film était et yebi Belleville. Belleville elle n'est pas là pour la futilité, elle n'est pas là pour la flatterie, elle n'est pas là. Elle c'est le travail. Koela j'ai à makolo na sete mutu likolo na makolo mutu na se makolo likolo te comme mele ba je wana te. Donc elle est plus focalisée na musala. Azana ba principe ni na musala. Je crois na ba communicateur nous so ba ki no bijou te na bango nous so kuna ba boya ki bijou. Mais to moni bijou ba yambiye na communicateur oyo soki na tanga ka kombuni ba rési. Bandeko ba fuka misili nani bijou. Ba c'est comme si pardon ngo senga ki na lolendo. Ye moko na lobi ke non ba fuka melaka nzambe. Et puis lobi ke non naza na choix te na kosala nyonso bokoye bisanga une personne. Moi si a mutu oyo atoza ba bala pe atali ba de sila mama ya bana. Bijou a s'agenouiller ya kosenga pardon. Et ça problème te. Pourquoi bazongi si bayambi bijou? Bayambi bijou ka po ba mona ki vidéo wana ya Linda. Ce qu'on pona bango pour bango bakanisi ke no eza mutema pasi non. Il fallait qu'on yeba ke no bijou babanda ko tshena ba film el souté. Pour à se révolter c'est parce que azaka na ba film était. Ou encore pour tout le bas moya bien au eza ko convenir place wana elle était déjà écartée na famille libote ya ko ba ke no ba tchaka na ba film était ndé eloko esala ye ke no à se révolter. Mais Linda azaki mutu moko boye ke no o a jouer ka film nyonso il faut à jouer. C'est-à-dire il y a toujours différence. Nami tuni. Tango bozu siko bijou. Bijou tango bayambi kuna, bayambi ye kuna. Ba osakana na esprit na ye to ba kozwa ba tie na ba film. Là maintenant c'est un bijou de réfléchir. Parce que télé si façon ça bimaki. Ceux qui les loto moni sous bijou azo jouer kuna. C'est-à-dire que non, boza batu bozo réfléchir bien té. Boza batu bozo vivre na mitema mabe. Boza batu boza vrai té. Boza batu boza na principe ya je na binote encore boza na principe ya musala na binote encore boza na objectif té.
Parce que ce genre, il y a un agissement. Et ça, il y a un genre, il y a un trop bas, esprit et l'endité. Il y a un trop bas, esprit et l'endité. La famille, vous aimez vous partager. Si aujourd'hui, c'est quoi, parce que avec tout ce que vous bimaki, nga kutu na ciblé kaka na boko ciblé c'est trop dur. Nga na zolo bakaka biloko oyo mama télé c'est bimaki à lobby. Nga soki si là na kolimbisa ye musika na nga. Na kote écoute na ba film été. C'était déjà un message. Ya koloba ke non, lorsque to moni télé si to moni mbala moko SB. C'est-à-dire que non bijou a kolekate. Mais comment on a kaka vidéo ya avant-hier oyo ba moni linda. Non. Biye kote la biso boyete. Tozo ape kaka bijou to yambaye na ba émission. Ya concurrence exacte na ndenge wana bo kendele nango. Bozala ndé na objectif na musala na bino. Parce que ce qui façon bozo kende na je na bino et kitisa déjà star na bino. Façon bozo kende na je et la kisaki no bozangi objectif na musala star na bino azan objectif te. Star na bino azan na ba limite ya ko respecter musala na yeye mon côté. Si aujourd'hui, Nani Bijou s'est retrouvé dans film, il y a SB. Télé, c'est à Kolobanine. Nana Kozo, Nana Koya Koloba. Na obima na Koya Koloba. Parce que, ba vidéo, eza. Il y a Maloba, il y a télé. Bon, mon ceux qui vous allez vite comprendre que non. Bozo beta match na bino, to bozo sa la calcul na bino mabe. Boza fort na mathématique, boza fort na calculité, toke musika boza fort na physique. Parce que raisonnement na bit, mutu il faut zala ferme na décision na yo. Mutu oya tika ka laisser aller na musala na ye, ça déjà échec. Wana peut-être beaucoup le bakeno ato yamba parce que na minute na choix ta zongai kana minute bota la position pour façon ba yambié vous allez vite comprendre que non c'est ce qu'elle cherchait à le bakeno a que de jouer na SB mais abimi et le bien taille mon journaliste pardon moi au senga ki na Lolendo Fukama a lobi bien que non na kusala o nyonso bokoye bisangai boyo katabino moko na kusala nyonso c'est-à-dire que non akoleka na ba communicateur ya sila nyonso so ba lobi lala na se akolala na se po a jouer na SB sikoyo bozo tia mama télé si wapi c'est ça ma question bozo tia mama télé si wapi. Parce que sortie médiatique ya mama télé si muto kangaki makambu penza ya koloba ke non NON avec Bijou chez SB déjà mama télé si aki na bombe ya suka ya koloba ke non je parlais avec sila lobi boye o finga e boye lelo bato akoma ko finga e makolo soso e boye pona ye na minicho azana na pula ye c'est-à-dire que non c'est NON. À part na avant na wana ye moko télé c'est abima ya koloba ke no soki nga si la façon Bijou a finga e na pousser pembeni na été nga na etse kasi la alimbisa mais musika na e. Maintenant dites-moi aujourd'hui ce qui nani Bijou au PC place à jouer tobo ya teza bien elle est artiste a kende ko jouer ça problème te maintenant nga nazo zongela bino nde ba maloba na bino lorsque vous ko sala ba sortir bon moni ke no bozangi position boza na position de vous faites des histoires na motema mabe et loko esali ke non boyamba Bijou eza pona bomona ki vidéo o kaka ya linda mais ce qui botali bien il y a une grande différence entre linda na Bijou. Ce qui bobanda kozwa ba artiste pembeni ya nani ya star na bino poku na baby si bino bobendi eboy bobomi musala pe boboma déjà musala na bino ça prouve que no boza na objectif te boza na principe te na musala na bino bino kutu déjà bo perdre pilier moko makasi loko alinda ngana okyo lo bakeno belle vie a perdre l'eau monter Bijou n'est pas forte Bijou as artiste ya ke non ngana okyo lo bakeno boyebi eloko balobaka ke non nani il fallait jouer awawa bazuka net eloko moko ya ko dépannage kaka nde ba Bijou
à la logique ce que tu notre tchab artiste na bijou aux kaka il faut za bana uvana na ba ya non dépannage kaka ke no okava a bino nde bo perdre pilier bijou azaki déjà écarté nayoki bijou ye moko azoloba famille libota tozala bien olingi obanda olingi obanda kasi ko po communicateur moko ya SB ayambi yo tozala bien po toyebani boyebani na Belleville ok bima parce que Belleville ninga za wana za mwana mukete soki Belleville abana ko coopérer na yo je ne pense pas que no Belleville ninga ka lâcher yo Belleville n'a lâché au thé. Lorsque Belleville a lâché Kyo, elle est sûre ou encore elle était sûre d'elle, il n'y a rien, absolument rien. Au bang, il s'en moutouté. Et puis, oh, il y a et qu'on a cicaté. Parce que tu maman BBC, je te dis, ce qu'on a peut-être qu'il y a un bébé, nous regrettons ma casse bijou. Parce que pardon à yo, oyebi eloko lobaki. Yasuka lisusu olobaki ke non tobima kala na ba tobima to uta musika na ba sila wana na ba Belleville wana obongisa kaka mais na tableau na ovandi kaka et pas communicateur moko olingi banda langage na yo elingi banda ya mabe osandro attaquer famille Libota ou encore ou attaquer Belleville yango soki bino ba SB boza mayele bon, pardon, oh la fille elle avait demandé Zaki pardon, il y a intérêt, tout Zaki a intérêt. Pour ceux qui Zaki pardon intérêt, ceux qui vont vendre dans un plateau ou encore dans un communicateur, il y a SB. Il doit beaucoup vérifier. Nini azoluba. Toza. Pour esa matière na bato mayele. Donc ngana oya osala ngo na oya osala ngo analyse ko faire ka réfléchir bino. Ceux qui vont ni wana bi famille bota bo vanda na bino nini na ningi nga problème te bo sala nga ba to sala ba émission to zongisa bo moto na yo de uzonga nde bo moto on n'a pas besoin na yo ya koloba keno bo souci ku tout te to la penza pongi to lié to meli to ke to utiliser toilette to subi pas OK lali kimia souci ku tout te keno ya bijou akei il y a pas pilia makase ezande nani linda pilia penza pourquoi qu'il ne conçoit bijou? C'est parce que bon monde qui pilier wana. Il y a pas match. Hein? Il y a pas match la grande famille. Bon aimer beau partager. Bon aimer beau partager bandi. Bijou le bi, toyebani bien, boyebani bien. Mais toyebi déjà vérité bosa ne loko mutu oyo alinga bibi sa ba vérité nanu ya liboso oyo azaki ekiri na yo ezaka basele. Ezaka basele. Kaba c'est déjà tandaki ya koloba ke non c'est parce que bobandaki ko bimana ki atala kuna bino na ki sankara na bino ba ofuta bino te et puis ba okotsa bino na ba film te un point un bar ya koleka on ezate télé ça muninga no moi si au mona ki ba dire à télé si moi si za o pas za la kana lolendo na ye o misali pe o chepe lolendo na yo oyo komi yake no soki ko fuka mabo o nyonso bokoloba na ko sala mais pardon na yo o yaki ko sengeza pardon yake no na kenda ka église na mwana naza mwana nzambe yango na ngai na nga kimia na boye non mutu soki osengi pardon ndengo senga kiango publiquement nzambe likolo amona kiango soki mutu aboyi ko pardonner oza obligé ya ko mikitisa ndengo zo mikitisa wana te mama valeur na yo eza wapi. N'oublie pas que non, babloko non c'est qu'on rattrape yo. Kaka ndenge ya makolo soso nengo ba neko finga makolo soso di bumundiki la. C'est rattraper yo. Siko awa lelo awa ofukami penza na se ofukami olobi pe les abakuke na osala nyonso bokoye bisangai. Boye biseke akena ta konika makolo ngo ya finga te. Boye bisata bongo ça bien makasi. La personnalité. Dignité ya mutu basomba mutu baganyaka nga bandeko na nga mibali bayisanga moi si faut zalata na moi lolendo ata moi mon lolendo ani sala bien obala lingio lolendo ezate ko panzana ka lokwa tandinga ke ko panzana ko bambana tina ko mibwaka na alobi ke no o nyonso boko yebisanga na kosala bakosaka na pena ka mukusa na yambi wana akosaka na yo
ti bakobinisa le quoi babinisa ki kabasele. Maintenant valeur. Moi mon problème c'est ça que valeur était ya. Et ce qui le bakopé so plat nani tableau au jouer na SB. Yeba ke non okoti kalaka donc le bakeno okoti kala donc okozala kata na un mot ya koloba te okozala kaka oui et amen. Oui et amen. Ozaki na sens moko ya bien, ozaki na chance ou encore ozaki na bon motono moko bon je sais pas ndé na okoloba. Ko senga na yo pardon wana senga ki ezaki pardon moko sincérité ezaki intérêt. La preuve en est que kaka lobby a obimi déjà ya koloba famille libota olingyo banda. Olingyo banda. Siko kuna boko wele na télé cité. Bo wele na télé cité. Le baka bokuta na ka bino na bino bakoyebisa télé cité na setala kaka linda déjà bazui linda. Ndeli kambango ezawa. À la logique des choses to bito solo la pembe. Ba yambi bijou parce que ba moni linda. Siko wana ezama yele mukuse ya koloba keno objectif ou encore principe ezate. Na misala na bino. La grande famille, bon aimer, bon partager, tout solo là. Ce qui bolandi ne na osala analyse na nga na fingi mutute na ofongola na nga mayela batu bo tala jenenge ezokende. Na lobeli je oye ebetama. Siko il reste aussi à savoir. Télé c'est ça peut capable ya koloba keno bo yamba kaka meto okotise na ba film te. Bo yamba peza akita. Ba osilisa o mokilango ekendaka pe bongo. Ekendaka bongo. Ceux qui vont souki soka na émission te ba okotso na ba film. Bravo. Félicitations. Continuez musala na yo. Souci na bino ezalaka SB ou bien famille Libota. Ko chaîne na yo. Et là pour yo bima ko lobi kenon bo mona nga na chaîne moko bo tanga kina ya yo. Tant na yaki ko senga pardon te po aussi la azonga na ba film. Et comme ya baba bakuke ceux qui na bo nyoso bo koyebisanga na kosala ofukami na se. Au moins, que non, le pardon n'était pas sincère. Kaba c'est le mutazo push yo kende ka kolembate yo kende ka kolembate ngape koto na otia ba deuxième ba ozwa yo. Maintenant telesi. Donc wana mwana nyonso ta mwana na soki misho wana ko sakana na yo ozana momo ko kolobate. La personnalité ya mutu eza wapi? Bon ça la sortie médiatique na bino bo dénigrer donc bima ça la sortie médiatique na yo kotombola mon côté ko kitisa mon côté bo tikela biso ba koni mama oyoyo to ba nusala musala wana bino bokomi ba journaliste bokomi soki ba chronique soki to kobenga bino soki ba chronique comédie artiste soki ba komi nini to yeba ta. Les artistes et comédiens ils ont déjà les sons bikambo ya bijou na nani na ya kabaseli bazala vérité. Qu'est-ce qui prouve que kuna nde bakozala vrai? Parce que mutu a changé kate, je le répète. Mutu lo batika kaka bijou azaki na belle vie ka bijou ya bane ko lo banaza tala kusoki na za sankara ya belle vie ka nini boy na kosala nyonso ta ko sokola belle vie makolo na ko sokola na kosala boy ta ko sokola belle vie na kosala bijou a changé te eza tande siko boyebiye ki ele ngala lo bakala ngai mutu a changé kate mutu aza déjà na comportement na kati na ye au moment opportun de boya ko découvrir ango. Si comme biso toloba kaka mutu a changé. Ngana loba na nga mutu abota kama kana loko wana na kati wana. Poso na esiko ebimi susu vrai. To pesa ka nzambe merci ya koloba ke non. Putina bana ko tinda bango te o ebima na munoko na bango moko ka basila confirma. Ce qui n'a pas na place à bijou parce que bijou kotala ma bébé c'est batala ka botala ka kini ma botala ka mama kende na kimia ko ata ba ko yambo na ba émission balola nani langue na nani munoko no soki langue na yo balola ngo avant loba sois sage
Poso bamani non assez. Basakana na yo te. Soko zo ba valeur ya musala na yo. Je ne pense pas que au ça va bilo kozo ça. Muto a ebi valeur ya musala. Tika ta to féliciter ta ba baby donja. Wana banana nyonso na mike to féliciter bango Bana ba ole na esprit na bango. Bande ko soni Bref, la grande famille, beau aimer, beau partager. Et l'autre côté, la 13e épisode, na biso, to éviter ce qui est aussi là, na 13e. To éviter ce qui est na 15. Total, na nous lelo, ko zala ndenge nini. Suite, ko zala ndenge nini, parce que Turbo, alakaki, le yakeno, vi na ye mobimba, aoke ule kisango na prison. Turbo, pas artiste, Turbo, non. Hey! Bref, bandeko, c'était au moins ça. Bijou, tokomona ba communicateur nyonso SB bakoyamba bakoyebise vanda na se. Donc ba obléir si ko ngai problème na ngeza kaka mama telesi. Mama telesi. Maluba mama telesi ke noso ki ngai ici là na kolimbisa ye musika na ngana okokotisa ta na ba film te. Siko ba osa de GT. Ya ba salisi ba émission et nazo imaginer que non ngande na sali makambo bijo ça na perdre dignité nanga oyebi o bijo azo sala oyo azo manquer de sagesse na intelligence ata ba yambiye ata ba nini façon na ya koloba soki azaki fille mwasi moko ya mayele belé sagesse na intelligence ebele alinga yeba ndenge kolamba ngo ata ba yambiye akena bango na ndenge moko boye eko toucher côté a outité eko toucher pe nini te mais à lancer message moko ya ko ramener ata bango na bango ba artiste a komate ndelo ko zo zangai aza mutu moko boye ka ndenge ke na makambo wana mais a utiliser sagesse na intelligence bandeko neti nga place na bijou façon na ko beta dada na ba journaliste ba kam na ko faire réfléchir yena no mutu ayambinga na faire réfléchir batu o ba ko landanga na faire réfléchir peut-être na mutu ngo o na senga ki pardon na place na uti na zui bango nyonso na sangisi bango boye mutu na mutu oza par na ye e batu ba ko vanda baby non matali mutu babite o ya za nécessaire aza mal nécessaire o pesa ça nécessaire siko ba bijou ba ça tout moko ba zui bango ya koloba ke non guerre ndenge zokende ba zui nani linda kuna biso to pousse nini donc on sentir que non il y a pas l'intelligence voire même la sagesse exacte donc yo mema bino na 1 heure du temps awa bandeko na komi na nga na suka bo aimer bo partager aimer partager ceux qui na betisi moko mibale misatu libaku bolimbisa on est ensemble voilà. Attidi toujours à Matanga. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, yakoza la Congolais. Tous à la fière, yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.